J'ai maman qui ici 6 mois. J'ai maman qui ici 6 mois. Ndé ko le dernier voyage pour na côté na chiffre 6. OK. Chiffre création. Si na marque de la bête. Ndé na ko sala dernier voyage na sala ki na Rome, ndé na kende ko biser bague zaki papa pe ko biser corps ya Saint-Thierry. Zilana nous. Ndé mabe. Na bunda na ningana. Mettons maman qui va peser ba biseki na kata zemi mwana zati. Yaki liboma hein. Wana na 5 mois. Balobi maman qui est en hôpital, babi mwana zati. Mais na poto na Rome na 50 ans. Na Rome wana 50 ans. L'esprit mo ko vendre. Likambo ya ko bota les esprits ya ko vendre ces esprits. Le lot boti ba esprit. Donc ba to ba boti ba esprit ponine ba sala fête mo malamu te. Ezali na bamabala musu ba fête musu salamaka moi si mobala yeba même moi si na ye no bambote belé ba papa ba maman bilenge basi mibali uzolanda biso boza ebele na Paris na pesi ba mbote na mdeko bazolanda biso na Allemagne na bosanité ba na Nzambe baza na États-Unis Canada na bosanité bandeko ba na biso na Congo Brazzaville en face pourquoi pas bandeko bazolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo Nzamba osala kaka elika na Nzambe Nzamba osala kaka yo mutozo mona ki okomi na suka yo mutoza na este côté bitumba ya Congo efanda yo mutozo mona ndire esuki pona yo nalina yebiso ke elika na Nzambe Nzamba osala yo muto na mbeto hôpital ozo belela kombo na Nzambe komona no opacité même na kimia oyo fande zo ko loba te Nzamba osala parce que silence en Nzambe za la absence en Nzambe te. Tika kolon Nzambe apambola bino na occasion tokutai nango na kati na chaîne otobenga Ozana TV Grâce. Ozana TV Grâce ne awa tobando solola na bino à chaque fois na maimatali bonzambe na kati na bonzambe. Tenga osambela pona bande ko nyoso bali kolanda émission ya mokola lelo. To pesio merci Zambo azamalamu to kabi moment ona saloboko na yo Zambo bandi na biso mission oyo zala Nzambe Bibelobi na mokanda ya Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir. Tika matea oyo me ma vérité na mitema ya bana Nzambe na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Voilà, amen, amen bandeko balandi na la kaki bino ke pasteur Alpha ye tozana ya ensemble to solola na maimatali témoignage ndenge nini ndeko lelo akomi pasteur mais tozonga ni bandel pasteur Alpha bandeko balengi to solola likambo etali délivrance parce que yo eza moto uti na kati ya mokilo bakobenga mokili ya soloka lelo oza pasteur yambo to kota nanu na makambo yo tolingi to solola est-ce que délivrance eza moto ya na vie ya moto? Oui, délivrance eza moto ya na vie ya moto. Moto na vie asengeli azala délivrer. Moto azo comprendre vie na malamu te azo mona moi complication eza na kati ya vie asengeli azala délivrer. Délivrance eza moto ya makasi na vie ya moto. OK. Est-ce que délivrance na vie ya moto sila? Bon, délivrance eza processus. OK. Ezelo ko moko te basala ngokaka na mbala moko esilite. Eza processus. Au moni na Jean chapitre 8 tant lobi histoire ya Lazare. Bible lobi Yesu a délivré qui abimisi na kati nkunda mais azalaki lié. Processus nango fatinde pa basali na Nzambe. Yango yebisaki ba yekole na ye bo kangola ye bo délier basinga wana. Nzambe Yesu a délivré mutu mais mutu wana azalaki lié. Alors mutu nyonso premièrement oyamba Yesu lokola ko pe mobiksi na kati ya vie na yo ozana Yesu mais quelque part oza lié. Oza la lié na problème moko familial, oza na lié na problème moko santé, oza lié na problème moko ba relation. Et sengeli sikoko ta na kati ya processus poko ma délier. Mais délivrance na vie ya mutu ezala ka processus. Bon, tokozonga na yango to kitana nu to yambi yo par rapport ya bipayo yo uti nani oyo zalaki pelelo ya mboto kende tina ndenge nini yo bongoli motema mais tolito e banane pasteur Alpha azanani non na zopesa bana nyonso ya Ozana TV mbote
nazo présenté révérend pasteur Alpha Mpolo Oskem, nazali pasteur église œuvre de la croix na Matadi. Nazo salua passa mon père spirituel l'apôtre Bilinganga. OK. Ndenge nini okomaki pasteur parce que lelo yo oza pasteur mais bipa yo uti pokoma pasteur nzele za mulai. Ndenge tolandaki yo pe na bisika mususu nzele za mulai. Baningo bani ba yeba yo komaki na monde ya soloka ndenge nini okotaki ndenge nini obotama na yango oliaki yango na bututo na moi ozu yango ndenge nini po ozala oza lelo. Bon na komi pasteur te mais nazalaki déjà kati nanga mosali na nzambe. Au Jérémie chapitre 1 verset 5 il dit nzambe azobisa Jérémie avo botama nga nzambe na yebi. Ezala biloko musu na via mutu za ba passage. Oyo nzamba alingi atambusa moto un jour amemela bana nzambe ndenge nzamba atambusa ye. Napesi bana notre père nyonso mbote na koloba ke makambo nyonso ezalaka na ebandeli. Donc vinanga ezalaki na commencement moko onga na bandaki esikanga na utaki. Donc ozana posa tolo ba place to utaki. Wana nde toke ne place yo utaki. Oui. Ngai parcours eza mulai. Parcours eza mulai, place na uti na place nzamba meminga. Lelo na ngina loba vérité. Pour Bible le but vous connaîtrez la vérité. Ce qui na le moto ayebi vérité te à comprendre peu vérité te moi témoigner vérité zate. Ce qui le toujours loba vérité par rapport ya banzelo to uti. Ngai na koti na monde magie uta libumwa mama. Nga na koti na monde satanique uta libumu ya mama. Na ndenge nini uta libumu ya mama na de expliquer biso. Na ndenge nini uta libumu ya mama za na monde. Na bota na famille moko ba chef coutumier. Nga na lia ba chef coutumier. Na lia ba chef coutumier. Oyo papa pe azana descendance ba chef coutumier. Maman na nga pe azaki na descendance ba chef coutumier. Donc na lobaka chaque fois maman na nga azaki deuxième bureau. Ali bala moko lokola mwana musala moko na libala. Donc mutabala epeza ki mbanda na ye mbanda mama na biso azalaki pe na linia ba chef coutumier mais maman na bino azalaki na libala mais azalaki en même temps lokola mwana musala na kati ya libala expliquez biso. Non dans le sens que mutabala mama na biso eza mbanda na ye na ndenge ni mwasi ya bala susu mwasi. Oui omoni na tango kala ba papa kala ezalaki soka linga bala mwasi fala contacter mwasi ya liboso. OK. Le quoi papa zaki na moi mbonge belé a contacté moi sine ngina bala moi musu bon maman zaki. Wana papa na bino azalaka na moi sine musu. Moi sine liboso. Mais papa na bino comme na posa azo moi sine mi balé. OK. Il a contacté moi sine liboso non ngina bala moi sine moko moké pour moi ba azo moi ba chaleur bien na vie. Ndé ba yako mona maman na ngapo maman na nga na vie na ya botama ye moko mona liboso ye moko mona suka. OK. Akoli pa ba cousine na ye. Moni ba na bongo Zakabano bazara lokola délaissé. Donc maman nanga zaki lokola une fille délaissée dans quatre village. Abandonnée. Alors lokola ndenga zalaki bo caractère na ye, pe comportement de cela qui ke mbanda na ye sa papa bala mwana mwasi wana. OK. Alors ndem mbanda na ye azwaki masanga ke bela bala maman na biso. Mais tango aye na maman na biso na katanda ko nde abandi ko nyokola maman. Abandi ko nyokola ye comme un travailleur na ye na katanda ko. Abandi ko zoye ko nyokola ye. Wanda mbanda ya maman. Oui. OK. Or maman zaki na ligne ba chef coutumier, papa zaki na ligne ba chef coutumier, maman on a pas zaki na ligne ba chef coutumier. Ba kuta logo ba chef coutumier misato. Misato. Maman papa na bino azana ligne ba chef coutumier. Maman na biso liboso. Ouais, maman el boso donc moi ça papa na bino liboso. Na ligne ba chef coutumier. Maman na bino pe na ligne ba chef coutumier. Mais eloko ezala ko sala différence. Ezaki ba totem. O eza lokola ba gloire, ba nzungu ya ba famille, bondoki ya ba famille. Ya ba papa na biso qui est représenté par lion. Ya ba maman na biso qui est représenté par lion. Mais ya ba maman na biso qui est représenté na ligorodo. Maman na bino papa na bino totem na lion. Ouais. Maman na bino liboso donc moi c'est papa na bino totem na pezala ki lion. Voilà. Mais oya maman oya boti yo totem na ngo ezala ki ligorodo. Ils sont représentés na ligorodo. OK. Voilà les aki totem moko inférieur. Lokola maman botamaki ye moko fois simba gloire. Lokola zalaki mwasi même coutume zoyebake lokola to pesi ete mazana libumu. Lokola zana libumu un jour akobala akobota nde na kati ya bana na ye to ko tirer un chef. Nde descendance nange zaki ndengola ndenge na yilaki. Alors
pendant bazo luka côté pe gloire ba papa et luka ka chef pour ba papa ba salaki ba bana liboso mais na ndenge papa bota bana na ino sa liboso côté wana gloire ba simba ton na bango zakite pour bango ba zakite déjà na ton na ba lion. OK. Moi ba kota na kata 30 monike obalani ba lion na ba lion bobalani moi boyo kanate yango même na kata ndaku boko bala na oye na gloire boyo oye na coutume oye na boyo so ba coutume na bino banzunga ba famille na bino za ba les mêmes au mona moi ça zo ganga na ndako zo ganga même mobali mobali pas zo ganga do bango mi balé ambiance ezate mobali azate donc za ba biloko muso za ba biloko uti ya ba mboka eza ba gloire à famille eza ba totem ma famille donc le nzungu wa famille na bango lokole ezalaka bato ba lion mobali pe aza na nzungu ba lion yezo mona ba biloko wana ezo betana donc ezo mona ndako wana ba ozalaka ke mobali azate mwasi azate. Alors il fallait papa zwa gloire o ezalaki inférieur totem o ezalaki inférieur ezalaki ba mama na biso or na totem ba mama na biso ezo luka pe mukonzi nani akoko zwa gloire un jour na kati wana po papa na biso bakoko na biso bakufaka bakoko bazalaka te bazaki si bakufa bato bakokozwa ana sikoyo lokola mama azalaki mwasi bayebi ke injusto abali mobali ni arobota mwana ndetango baye ko bala mama na biso aye ko bota grande sœur na ngali boso personnam azaki religieuse catholique azaki mamelo akufa totem ya famille ba mama na biso moni ke mwana mwasi oyo akoki ko simba gloire te ba rejeta ye quelque temps après ayeko bota grand frère nanga yekuta kufa na bo mwana pona nini même totem ezo mona ke akoko simba gloire te papa gloire ba pesa ngo na mutu nyonso te mutu nyonso asengelita simba o to ba ta ba mpungwa ba famille oyo même bo nzambe e pesa mela na mutu nyonso te yango zo mona à partir eloko wana ba ko rejeter grand frère na biso na akufi ya kufa na bomwana quelque temps après ndenge ka ba parents bazalaka biso banu ba africain to lobaka soki bokufeli mwana liboso ndenge bokufela mwana liboso eza lokola mwana wana ayiki kotala mokili balelaka te alors balelaki pete matanga esalamaki te po ezalaki mwana liboso nda akufaki maki ton grand frère akufi matanga ezalaki te donc ya na balela ete non balela bakondi balela mais matanga ezalaki comme les africains fait yo yebiango to bezo mwana liboso soki bokufeli mwana liboso matanga ezalaka te esalamaki pendengo wana quelque temps après papa na maman bavandi ezalaki un certain le 25 ya mois ya novembre na 0h35 minutes bangi basala fête yemo oyebi na ba famille ndenge ezalaka fête o ba parents basalaka osangani ya papa na maman bamikolo toyebi fête mais ezalaki na 0h35 minutes alors papa na maman balamuki mpo basala fête wana nde babandi koloba papa yebisi maman omoni cette fois-ci mwana oyo tokobota soki abotami mobali akozala ndoyi na ngai soki abotami ya mwasi akozala ndoyi ya mama na ngai mama pa lobi na place na bi omuteke nga na bota manga moko na bota manga moko naza na ndeko te papa te mama te soki mwana wana botami mwasi akozala ndoyi ya mama na nga soki abotami mobali akozala ndoyi ya papa na nga siko zela nanu tango likambo wana ezolega yo nanu oza te papa na mama na basangani te nga nazalaki te siko ndeni yo oyebi lelo na heure na jour na date nakoexplike oyo ndenge nayebi yango d'accord tokeni mbala moko pendant que bazokana basala wana bazwi visitation ya perse mutu mosusu un esprit aye ko visiter libota nanga nde pendant papa na mama bazosala fête esprit wana koti na nzoto ya papa nanga tanga apesi mama semence apesi des semences semence ya papa nanga nazanga yo alpha nazo baleo na plateau mais semence ya mutu wana nabotama na kindoki mutango aza muta famille na bino non c'est un esprit ok vas-y alors pendant qu'il apesa ki semence wana c'est que zela na pasteur alpha c'est que tango bosangani ya ba papa na ba mama sala makawana ezapena makambo ya mystique ekokota na kati papa omoni ko bota mwana bible lobi na biso correctif et lobi biso na question Paul batuna ki na likambo tali libala likambo wana basala kango n'esprit moko ko vanda likambo ya ko bota eza esprit ya ko vandisa esprit lelo to boti ba esprit donc bato ba boti ba esprit ponine ba sala fête moko malamu te ezali na ba mabala musu ba fête musu sala maka mwasi mobala yeba même mwasi na ye ayebi ke mwana mwasi soki kaka to soigner soki na
Pétier. Poto yo kana futo ça la fête ataka moko. Bongo so ozaki na période à mabe. Alors bozo ça la fête moko moi ça na mémoire à malamu te. Mobali pas na mémoire à malamu te. Po bo uti ko bunda. Bongo kasi bo sangani ya mutu aza normal na mutu aza na sorcellerie. Donc mobali moko to mwasi moko aza normal, azo sangana na mobali moko to na mwasi moko aza na kata sorcellerie. Bibelobi eza na influence na kati. Bibelobi mutu apesa akako aza na ngo. Bibelobi mutu apesa akako aza na ngo. Mutu asa couple na ndoki azuki ndoki. OK. Papa na yo na mama no babandi bo sangani, bazu visitation ya monde à ténèbres. Allez-y. Tango bazu visitation, semence wana ya mutu wana nde na botama na kindoki. À l'espoir ne kendaki nango, ba peut assisi fête na bango bavani na bango. Tala. Boko solata une semaine avant. Bozo kanabi papa ayebi ba date ya mama, ayebi ke na temps o déjà zo ke na ba temps na ya kokota, abandi ya ko préparer esprit à moi sinaye. Maman, faut tout ça fête mon pour naza na posa ko zo mwana. Donc mwana za la lipambo li po bible bi mwana za cadeau. Aza lipambo li ko ute panzambe. De loko na basala ngona ba matata te. Alors papa na maman pe zaki na matata te. Mais basala ki discussion avant basala ngo ba welaki. Bozo lukandoi o ya zati. Bozulu kandoi o ya bota miti. Papa lobi soki tanto osangana bo soki zeme koti aza tanga ko bota masoka aza mwana mobali aza ndo ya nani? Naza ndo ya papa na biso. Ndo ya papa na bino. Mais soki obota mi mwana mwasi ndo ya mama na ye. OK. Ndo ya mama ya papa na. Ya papa na biso. OK. Mama na bino pa bité ko sala bongo te ngai na bota manga yo. Nazo apata ndoi. Ah OK ça va. Donc bazolu kandoi oyo atikala ko exister. Azate. OK. Yango lelo ngoni pe lelo mukile kotisi bana na bakindoki. Et quand tu si bana na misala mabe moi nazala kanandoi déjà na no bota mate. Est-ce que obindo wana malam opesa mwana wana kombo wana opesa nani lelo poto sanga na kindoki ya bien to komi lelo soki bobozo bolingi bobota Angèle to bolingi bobota Ange to bolingi bobota Léonard bozo tala papa kombo ezanani mama kombo ezanani bosangisi bopesi mwana mais kindoki ya papa na kindoki ya mama bosangisi bopesi mwana lelo to sangisa ba kombo to yebi signification ba kombo te eza bela mingi ba to ba pesa ba kombo ba yo signification nango te. Est-ce que ça likambo kombo to parce que makila pesa une influence? Mais oui, kombo pesa une influence. Ce qui Nzamba a changé Abraham makila te, m'a changé Abraham kombo. Hein? Toke na Genèse chapitre 12. Nzamba a changé Abraham makila te. Mais a changé Abraham kombo. Kombo eza une influence papa. Makila et cause en influence mais combo en influence tout le ba typique tout en attaque combo ya mutu moko donc c'est que les lopez na batu mususu azobika souffrance ya vie na à partir ya combo nanzela ya combo eza na clé combo total influence à combo Jésus Christ depuis akufa combo les a toujours influent surtout na ba makambo etali ya mokili papa yo ko kende sika mo na frontière olobi combo Richard nana weba on a pasteur Richard nana webo oteya kuna frontière mais tanga kombo mutu moko ata mukonzi moko oko le ka vite fait ba contrôler te papa donc kombo eza influence le kola nzamba comprendre ki kombo eza influence ezaki makila te ezaki likambo kombo na comprendre ngo pe na sens oyo ke bandeko ba otala biso ba ko comprendre pe na sens que neli nzamba o changer Jacob kombo ya rolongole ya kombo ya Jacob ya ko komiser Israël. Mais oui, Abraham ezaki likambo Jacob pe ezaki likambo kombo Sarah pe ka likambo kombo et cité toujours ba Genèse chapitre 12 ezaki likambo kombo. Alors vas-y OK. Donc kombo ezaki une influence kombo ezaki influence makasi yango zo mona bazo wela ndoi mais muto azate donc pe batie na kata zemete nde espoir na yaki kaka na nzela kombo alinga kota pe kana nzela kombo alinga avanda kana nzela kombo quelque temps après na bandi ko vivre na kata libumu mama tant kaka zebe mama ko kisaki 4 mois ba problème lo se bandi papa na vanda na kata libumu mama na mona libumu mama efungwami lokola etirete ana conseiller ka lelo bana nzambe belé omona lelo ba fi ba koma kotika mabumu libanda
mwana mwasi ana zebi mais alati lambali boutique ati mutolo libanda azana importance à vite yazo ba importance à mutolo nzamba pesa été papa même otuni ba docteur ndenge mwana sala makaba yebite soko tuni même ba docteur ndenge mwana formaka na kati ya libumu yebite soko tuni même ba docteur ndenge suke bimaka na muto bato bakata yango ba yebi yango te tuna ba docteur ba biso to yebite ndenge mwana sala makana na libumu mais mwana sala maka partir cordon ombilical on bakataka mutolo wa mama yo mona bakataka beaucoup plus mutolo wa mama donc mwana vie na yeza mutolo wa mama mais lelo mwana moso tiki libumu libanda na mona mama na ngali libumu fungwa miloko le tirette papa mais mama na yo azako tika libumu libanda te te atiki te mais libumu ngo fungwa mina ndenge ndini po ezala ki porte siko tango libumu mama ezo fungwa yo za wapi nazala kati ya zemi uza zemi yo dano bibato za zemi te na nazala kati ndeni ni yobike libumu mama bande ko ba olanda biso ba yeba quand même ndeni yobike libumu mama fungwa Bible vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir mukilo evandi na vérité ceux qui moi nzambe na comprendre vérité à vie na été aux la délivrer. Oui, nazo yokayo, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord. Mais yozan bébé, yozan na libumu maman lobi 4 mois. 4 mois moi na salamité. Donc en fait moi na salami c'est qui est vrai, mais nan ku atteindre na akomi ku atteindre na 6e mois, 4 mois. Ndenge nini yo na 4 mois yeba ke libumu maman efungwa. Mais nazala bato ba kotisa kinga pe bango ba lakisa kinga. Papa ko yebango 4 mois plus tard na mona libuma papa fungwami ya maman efungwami libuma maman fungwami lokola etirette lokola une grande porte mais na mona loboko moko papa Richard mais zaki lokola loboko mundele et yezwinga na kati ya zemi kande to vani neti zwinga na kitso e na ngona awa na zaki lokola na Congo bisika na combien na zaki na poto na anja 40 connaissance wana ya yoyo yeba ke bazuyo bo yoza bébé. Hein? Yoza bébé connaissance wana oyeba ke bazuyo boye ba bibi na yo ba ke na yo bo oyebi yango nini ezalaki na ba moment tangu nyonso monde a ténèbres eleka ko former muto komaka na moment o elakisaka ye vérité koma ba ndaki ko former po yeba ko tambusa makambo ba forma ki e malamu monde de ténèbres tika muto na ignorance te et moni biso basali na koza nazo former yo mais nazo bombelo ba secret belé nazo linga ko lakisa yo te na linga ko pistonner yo te mais monde de ténèbres soka bandaki ko former yo so komi na moment mo fa lakisa yo ndeka former ko po yeba comment o utiliser makambo wana nyoso bande ko balandi ba télévision otobenga chaîne moko ezolanda partout na monde ezala boza ebele na Italie na pesi bino mbote belé boza na Allemagne boza na Russie pour na nini te ba congolais bazalaka partout il y a aussi bande ko mususu ba olanda biso me baza na musika na kamwa na moni ndeko moka obenga ngai alobi aza kuna na kati kuna côté ya ba Philippines kuna na kati donc congolais azalaka partout libako zolandela biso ya mutu ezake tozolinga to faire comprendre pas une moto comment le diable fonctionne comment le diable fonctionne et en plus comment tu peux faire pour chercher ta délivrance peut-être makambozo bikalelo yo mona ngokabo mais influence monde à ténèbres et c'est kota kala nzamba zolo bana mokanda na Deutéronome bibakuta muto akosote moto na ndako na yote bakuta muto akosala solo kana ndako na yote ezana bandako ebele papa lalaka na mama lalaka na papa bana kuna nzoka mwana sa beba bango bayebaka te bazemi mususu bebeli deya na kati muto amibebeli na kati ya libumu ya mama na bimite esi amibebeli nakanisi bolanda ba vérité na pasteur Alpha na lobaka hier païen aujourd'hui chrétien to continuer. Sempre eu te louvarei, cantarei e te adorarei. Minha vida eu te doarei como sacrifício de louvor. Sempre eu te louvarei, cantarei e te adorarei.
sempre eu te louvarei, te cantarei e te adorarei. Minha vida eu te doarei como um sacrifício de louvor. Majestade, 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 majestade. Aleluia. para sempre eu te louvarei, Cantarei cantarei e te adorarei. minha vida Minha vida eu te doarei como sacrifício. como sacrifício e louvor. Majestade, 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 oh majestade, oh majestade, majestade, oh majestade. Para sempre eu te louvarei, Te cantarei, cantarei e te adorarei. Minha vida eu te doarei sacrifício. como sacrifício e louvor. Majestade, 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 majestade. majestade. na Russie pour nanité ba congolais bazalaka partout. Il y a aussi bande comme sous na biso me baza na musika na kamwa na moni ndeko muka benga ngai alobi aza kuna na kati kuna côté ya ba Philippines kuna na kati donc congolais azalaka partout. Libako zolandela biso ya mutu ezaki tozolinga to faire comprendre pas na moto comment le diable fonctionne. Wana zomona wana comment le diable fonctionne et en plus comment tu peux faire pour chercher ta délivrance. Peut-être makambo zo bika lelo yo mona ngokabo mais influence monde à ténèbres et c'est kota kala. Nzamba zolo bana mukanda na Deutéronome bibakuta mutu ako sauter moto na ndako na yote.
bakuta muto akosala solo kana ndako na yo te eza na bandako ebele papa lalaka na mama mama lalaka na papa bana kuna nzoka mwana sa beba bango bayebaka te bazemi mosusu ebebeli deya na kati muto amibebeli na kati ya libumu ya mama na bimi te esi amibebeli nakanisi bolanda ba vérité na pasteur Alpha nalobaka hier païen aujourd'hui chrétien to continuer malamoko ezwinga déplacer nga tango zo déplacer nga awa nazalaki na Congo à l'époque Zaïre, on a zaki na Zaïre, tant qu'on a comme na Kitso, na zaki na Europe, na zaki na Paris, na âge à 40 ans. Oui, bipé que oui à Paris. Mais oui, na âge à 40 ans. Zela, ozana libumu maman 4 mois. Tant ou basale lio passation wana, olongwe na libumu maman, okebima na mokili mususu mais na mokili ngo bimi na âge à 40 ans. 40 ans. Okay. Papa, l'esprit n'a pas l'âge. Véritable âge à mutunza me mutayebi. Nangina bisande komoko peut-être moi na no azana kati ya libumu wana mwana no bozo mona na bébé mutu musazo bo église abina okete ka pona bébé nanga lisu nanga moko moyebi âge na ite peut-être cause à problème ne zaka mona na bota mais pasteur Alpha baloba ki ba bébé baza ba innocente bébé mwana bébé za ange bébé za ange na mona na lola boyo so mona bata lola oh na bien bébé o ya kufi lelo na bébé abota melelo aleke na nini sikoto ba bébé so akufi lelo za angelou kasi bébé abota mya ebele ko bika akufa itali nzambe kufa pe ko bika ya muto itali nzambe ngana ko benga mwana nga ange te na benga ange par rapport à quoi n'écriture ne lobi mwana za ange na verset ni pesa nga yuza pasteur balobi tika bana mike ba epai na ngai po bokonzi alikole kokani na bana mike wana yesu alikole za lokola bana mike mais baze bokonzi na ba ange est différent bokonzi nzambe est différent na ba ange yozo benge ange lobi bokonzi da nzambe yeso benga ba ange allez-y mbala moko na kenaki na place de Rosières des Rosières na maison horizon de Saint Charlemagne nde na kendeki kozwa enseignement nazwaki pendant 3 jours ezalaki 6 heures ezalaki 12 heures ezalaki 18 heures et natangaki kaka mukolo moko mais ezalaki 3 jours ezalaki 6 heures ezalaki 12 heures ezalaki 18 heures nous c'est ça le chiffre 666 ezalaki 6 heures OK donc 6 voilà ouais. Du matin à 12h, du 12h à 18h, de 18h à 0h. Donc 6. OK. Nde natangaki. Nde ba bisinga izonga tokokutana na yo après quelque temps. Nde tango na yo ko zonga zela 40 ans. Donc mais na libuma maman bébé na monde wana bimi 40 ans. Et tango bazo ko enseigner siko enseignement oyo zo ki wana zaki enseignement nini? Non bazo la kisanga comment vivre dans le monde. Comment quel monde monde physique comme ça. OK. Mais ça là ni na koya ko sala, je prends l'enseignement. Comment na ko boma, comment na ko sala voyage astral, comment na ko sala multiplication en bongo, comment na ko détruire vie à mutu, comment na ko détruire vie à monde. Batangi sur yango. Nazo tanga ngo pendant 3 jours. Pendant 3 jours mais ça nango ka jour moko. OK. Comme qu'on a kende ki wana. Dona mokili boza mokolo moko. Na tangi yango. Onzamba lobi un jour za 1000 ans. Et pas Nzambe un jour za 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Voilà. Donc ya wana pe na kende ki pa satana. Atangi singa. Tala, on moni pas projet Nzamba sala rapa moto. C'est pas ça na pas projet sala rapa na epona ba. Maintenant moi je parle de projet à diable. Mbala moko bazong singa na kata zema maman. Un mois plus tard zema maman koksi 5 mois. Tant que ma maman est coxi 5 mois, il fallait na sala mariage ya mokili wana. Na sireno babenga Marie Marigwei. Bon mo babenga ka maman Maria. Ndefuna sala voyage na. Est-ce que maman Maria on ezate maman Maria o bayemba kapé maman Maria mbote wana te. Bon o bayemba te na yo ka banze mone bato bayemba ngo yo to na place o mona ka bayemba kana boto pese mbote par rapport à quoi? Ngana yoka na oleka na monni yamba mo ba oyeba no ngana ko pesa mbote te mbote ni no pesa lai mama Yesu abotela o Messia bon etalinga balobi Maria a trouvé grâce yo kutana na Maria wana wapi on a kutana gaza gi sirène OK mais na kombo ya Maria nani
Marie Marigwei. Ok. Ah, bango mo batia babenga kae Mama Maria. Bango banani. Kasi yo lobo kutaki ne yamba mokoti. Ngana zoleka na yo ki ne yamba moko. Kasi kaka ne yamba yo kaka bazoyamba Mama Maria mbote. Ok. Basala pena stati na ye. Wana Marie Marigwei. Eza Mama Maria te wana Marie Marigwei. Ah donc wale zalaka Mama Maria bote te ezalaki na photo moko te lakisaka wana Maria. Yango le Lévitique chapitre 26 verset 1 et le bina kati mboka na bino boko tia te longia mutu te. Soto bando bibisa bilongia bato comme péché. Mais Bible lui créa l'homme à notre image. Donc ngana za longia nzambe sili. Oui. De wana Marie Mama Yesu te ha? Mbala moko balobi na biso. De zela na bakosela ye makambo. Te bakosela ka mama bato. Ok. Ya kufa passer quoi te. Bon, obalani na Marie ya. Alors funa sala mariage wana. Nde na mukili na zaki na zema 5 mois, nde tangu na kei na Vatican na Rome. Na zaki na âge à 50 ans. Na memi na Vatican. Po yo za na libumu. Olobi bien oza na 5 mois. Papa na zaki na ordre de sortir. Baba ndiko mema yo na na zalaki na ordre de sortir. Au maître grand maître zako ko zonga chaque fois. Na zaki na bato ba kotse kingai. O bazaki l'esprit na ngai. O bazaki ko manipuler esprit na ngai. Même bato na bango bato mema po okende kotanga pendant 3 jours. Bango nde kaka bazo ko zonga. Bazo former nga. Bango nde bazo former nga. Na rozo formation. De na rozo formation uta zemia mama. Na rozo formation. Nde na ko sala voyage pour na que mariage ezalaki pe même jour maman fa kende kilo. Jo ngo pasteur na travailler maman mabe. Na déranger libumune mabe. Na bunda na ningana. Mettons maman qui ba peser ba biseke na kata zemi mwana zati. Yaki liboma hein. Wana na 5 mois. Balobi maman qui est en hôpital, babi mwana zati. Mais na poto na Rome na 50 ans. Na Rome wana 50 ans. Ah. Mais est-ce que y a un phénomène te pona yoka il semblerait qu'il n'a évité à ba médecin ba to sunga biso ba bien mwana so akokisi 5 mois non 7 mois à mon en raté na libungu bona ye bakate na yoka ka phénomène wana za bongo. Est-ce que vous avez le phénomène wana te comment on attend nini mwana zala kana ye mais te balobi mwana na bébé na âge wana na libungu maman so à côté échographie mwana mona na te amona ta kendo akendo akendo si vous avez 5 mois kuna 50 ans kuna 50 ans na obal mais maman koto à quel kilo vous êtes mesati elle a 35 ans d'âge donc grand frère à maman na ya maman na dit grand frère à maman nanga de maman na yo azana 35 ans ouais yo ozana déjà kuno bimi na 50 ans voilà de legina maman na yo na âge yaya na ya musika mukola 15 ans mbala moko to kei siko kuna nde funa kende fete funa sala mariage mbala moko tango docteur ayebisi mama ke mwana zate siko mama akomaki désolé akoka mwana zate alinga siko abaye les minutes kazo linga ko place na zalaki esprit et bouger mbala moko ke ba reverser na sali repli dans les minutes où maman zolongola azwa libumwa simba au ka soki mwana zo toucher ngape siko na linga na bimisa docteur ona lokola faux docteur pour linga reverser nga ngape na bimisa faux docteur mbala mona sala repli na kata zemi ya mama tauka mama linga simba libumu ngape na zongale na bouger ka lokona nga pam 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 mama vanika tranquille abi muni ba docteur muso ba boma ba tuka bo na mona yeyo alo ba mona zate mama sentir libumu do mama talabi tala ba docteur muso ndenge ba boma ga bato réalité docteur alo ba kezaki ya solo. Ok, si le mariage dans le kuna et salamara parce que koto ba réfléchir maintenant kuna mariage non ngana zongi etikala ki bongo. Ok. Etikala ki bongo po na ko zonga po na continuer fête nanga. D'accord. Mais na ki na ko sisa makambo ezalaki awa na bomana moto ezalaki entre maman na docteur na silisa docteur wana alors maman pa le bon docteur wana simba ki lisusu te. Ok. Aboya ki mbala moko ke docteur wana simba lisusu te alors ngana continuer na zongi. Tant on a zongi, le maître a dit que Alpha, il fallait aussi la dernière mission. Maître Nani. Grand maître.
Mais pourquoi bino ne sobo benga eka grand maître ana kombote? Oui, Lucifer azali grand maître sur la terre. Yenda zo konza mabele. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Yenda za grand maître na sa mabele. Yo za solo la na ye. To azali ko tindela yo ba biloko na bino benga ba dema bazali ko ya. Mais yo bandaki ko za na ye na communication. Communication nga les années. O mone boité. Mais ozo yo kai. O mona e boité. Mozo yo kai. A peso ba coach. A peso coaching. Tout le monde a appelé Nzambete, mozo ko. Mais OK na vo Bible. Alubelinga. Papa, Lucifer ba mona raite. Yo lobi Lucifer ba mona raite mais na ba témoignage monsieur Tolanda. O muto loba na mona kiye afani na trône azaboye. Azandeni. Bino monde boye ba ende bokenda côté wana ti. Non. Aza porteur de lumière. C'est que muto apporte la lumière à kitoko. Aza que le mabete. Aza kitoko makasi. Avant de prendre la beauté. Donc on dit nzamba tcheke une adoration. Avant de prendre la beauté, mon beauté et avant de prendre la beauté. So mudaye so azake lungi beauté, azape na masekité. Azane boye. Mais pour mon aïe boye au vent d'année boye. Nzambe va vendre d'année boye. Bazani en distance. Moyo kai. Et azo peso ba coaching. OK, to évolue. Malamoko nde tango alobi nanga nazana posa au la dernier voyage. Nde na dernier voyage ezaki deux missions. Wana zaka na kata libumu. Nafukameli yo yawe papa na ngai. Moni mwanange kanga mini